namo, kurera namo. Bonjour, mbote mingi na bino soto ba bolinga kama maman Elia Nitu na pesi ba mbote ba ebo abarizenu ma vie puis maluka imoyo. J'espère que bolamuki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawasili kola musabiso na makasi. Na tongo ya lelo na yeto solola par rapport ya makambo oyo eza koleka na communauté na biso. Mambozele kana communauté soki ezaki bato bayebana te tongoki tokipe yango te meza ya bato bayebana. Makambo bande esali 1 mois ngai kutu na kipa makambo te. Esali 1 mois makambo ebanda. Makambo ezani makambo ezali na libota moko ya baluba komona bango famille Tumba. Famille Tumba wana eza famille moko evandaka na mikonga. Famille evandaka na mikonga na kanisi mikolo bute koleka bomone kimona moko ya mwasi komona ye Marian Tumba. Marian Tumba wana za influenceuse. Marian Tumba na aza fille moko ayebani mingi na réseaux sociaux. Bobutaka komona mikolo butaka koleka awa azoka mwa problème na oto bengi papa sango bakina mwa problème Marian Tumba wana. Bomoni ndenge pe bakangaka ye bakendaka na ye na nini na parquet kuna na grande instance ya Gombe. Bolandaka mwana mwasi na Marian Tumba bato ebele boza kotala boyebi mwana mwasi na Marian Tumba. Marian Tumba aza na bandeko na ye ya basi pe ya mibali na libumu na bango babotami 10. Babotami 10 mibale bakufa batikala 8. Na 8 na batikala mama pe adopta subana moko mibale po azungisa bana 10 nenga zaki na bana na 10 na kati ya ndako. Kasi famille oyo eye na désordre mwa kosakana te. Eye na désordre na communauté ya kosakana te. Bana oyo ba Marian Tumba oyo na mama na bango na papa na bango. Bana oyo ba ye na désordre na communauté. Bana oyo baza bana moko bazali exemplaire te. Ye moko mi pesa kuna Marian Tumba mwana mikonga po baza bano babotami na mikonga bakoli na mikonga. 1 mois depuis makambo na bango zalaka awa na réseaux sociaux ngala kipaka ngo te na kipaka ngo kutu te. Mais lelo na tongo nazi au moins 12 vidéos. O bazotindela ka mama Eliane et surtout pe biso oyo ekolo na biso le biata jibe mpiana. Muto ko yinoka poza moluba osale loko te. Mais lokolo za moluba mutu musa ko ola kisa. Makambo na ye ba okipe te mesoko za moluba ozu problème. Lokola ngana moluba bano ba luba makambo bango basali nazota 12 vidéos ovandi nya boendeni talabana na bino talaba. Alors avant na kota na kati vraiment ya makambo yo na kochela bi mama ya biso moko boy komona mama Migo na mona kipeka kana nini na mona ke na TikTok mama na biso Migo apesela bino nanu eloko nini leki entre bana oyo na mama na bango simanga na kota na développement ezaka vidéo oyo za moko te bokota la vidéo ya mama na biso bokota la kochela bino ata 4 vidéos batinela moins 12 de différentes vidéos mais na kochela bino ata 4 tola na mama na biso o mama Migo boyo ke explication na simanga na kota la bino na détail ya makambo oyo ya famille Tumba bana mikonga oyo ba kocha désordre na communauté bande konanga ngai kuna pema moyena pema ezate na susa la ba misala na sisika sikoyo na ye sikoyo to solo la mamuke to solo la mamuke na makambu ya bana o batumba na makambu ya bana o batumba sikoyo za suta ya conseil te eza bana moko boye babimi na réseaux sociaux kande baba na mikonga babimi na réseaux sociaux famille à pauvre papa asundona bango na mama boto bango 10 000 bale bakufa batika na 8 4 garçons 4 filles Maria Tumba na ya na ye mama sociale nande ko na bango mususu ki Fabien soki nani ba telmeli mama na bango ba fini mama na bango ba bêtise même maman za zoba même maman za liboma même maman za mabe maman za la maman. Et puis maman oh te kia boti astiki bino maman oh aboko libino papa ki mabino papa te kanda mbalopa mona mikonga asundola bino akena mama bundani même sope bino bana bobimaki avant l'âge bolingi mibali bolingi basi bosali ni pa bosunga libota ke lelo boko mandenge bokomi lumière du jour ezopesa bolingi ça pour na yebi bino il fallait qu'il na sala makamu susu donc on a bien la pour la lumière du jour hein. Oui, on a bien la pour la lumière du jour.
biso bamoyo ebandi déjà donc tozalaka na baéclairage nayebi bino nalobi nasala ngo noki namoni mama wana mama Vicky comme ne Vicky c'est ma sœur Vicky bana ne baza kofinga ye ndenge biso surtout même ngai on a sepelaki te ndenge bana ne bazalaki kofinga ye na réseaux sociaux ata mama yango nayebi te mama yango soki asali nini mpo na ngai namoni mabe mama nasali te mama so aprotégeaka bana na ye biso mpe baoyo mpo bamasolo na biso famille boyebi te soki tolobi tobeta bino mpe masolo tozalaka balokona baviki wana mama moko alingaka ata balisa mwana na ye lobi amona mobali ayaka bola famille aza te moto soki abotaka mwana na ye biso toza baafrikain toza mindele te mindele bakuta deja na libumba azofuta ye biso tobundanaka kobokola bana na biso olobi soki mwana azwa ata 10 euro apesinga ata 1 euro bana na bazosunga mama na bango te mama sociale wana yaya liboso ayaki ya mibale akoma ya liboso mpo ya liboso akufa ye nde kutaka kosunga famille na mikonga kuna atonga mwa ndako na ye kuna ndako wana nde mama avandaka azwaka ata bumi po papa asundola bango akenda meme soki olingaka mpo osunga libota na yo sikoyo azwi mobali moko azwi mobali yango kani azwi banda alinga mobali wana akipaka susu famille te makambo ebimi mwana bango ya suka avant dernière na bango ya mwasi ake kofandi mpa bayaya ya na bango ya nde mosusu ya mwasi mobali na ye aviola ye makambo eza na tribunal papa ya bana lokola kimaka bana le ya bana bazwi bozwi papa ye aye komona na ye papa akomi komanipule bana so mpe na kindoki so mpe la fois normale bana mpe bakei pa ya papa lokola mama na bango alobi bokeba na mobali oyo bobali mibali mobabanda bobali kaka bino nde bokipaka mibali bakipaka bino te ezalaka bongo te nde epai mama amemi ngambo oyo wana liboso abali mobali ye nde akumbaka mbongo oyo ya mibale mari ya tumbamba azwi mobali moko kuta bala ye te Kevin mwana 22 ye mwana 30 akotie na libala ye moto apesaka mbongo oyo mpe mosusu wana oyo waviolaki leki na bango avant dernière yebe lisusu bana kaka nde balukaka mpo baliesaka mibali babosaniki baotaki na famille ya pauvre so mibali yango mpe baye na profit kofingana na kati ya réseaux sociaux ntango réseaux sociaux yoki nde tozwaka makambo tolokoti bazwi foto ya mama bokilo bati mwana mwasi wana mama sociale wana bandi kofinga mama na ye na nzoto ya kati na mitiopo na libungu donc na onayoka te mwana afinga mama bongo donc jean elekelinga lokola soko na sali bemission awa bamisu bokipaka na bino te mais lokolo na kamo ya urgent tokopesana kaka maboko mama wana nayoki epai ya lobi mabe mpo na bana te azokoevandike kaka au contraire mama mpo agangela bana afinga bana bakomi kofinga mama epuis bareseau sociaux ya kindoki oyo ya biso ya poto na ya kinshasa bakomi kokotela bana mpo baza nani mari ya tumba influenceuse mari ya tumba afinga walesa wari ya tumba afinga bakonzi mari ya tumba afinga tout le monde mpo nayebi te soki akendaki na Brazzaville asimaki kisi kuna otomonaki mpa la reine wana amoni akomi lokola la princesse tanto mama na bango aza makila makasi balingi babomba ye bakoki ete baiso ye na mokili nakoloba eloko moko bakangi mama lelo mapa bokilo moto afundi ye ye akofinga mama bokilo famille na ye nde epesaki saratola boloba makambo na bao bafinga mama bokilo saratola alobi ngai nakufela mama nazwi deja leson na makambo oyo bapesaki ngai ya fali tala ndiki akosanga nakofinga mama oyo te mpona nini bana mama bokoli bango na pasi bino famille mobali opesanga makambo aboyi saratola akomi koteya bana polémique ekoti wana bana balekani baaudio ezali ndenge bafinga mama na bango mama mpe aza na aide te aza na soutien te azwi saratola na nene ya nde bakomi bana na ye batosungaka na réseaux sociaux wi nano ngai biso mpe bana balinga basungaka koleka bana na ye wi kolinga te kokanda te soko boti bana kaka bana nde bakosunga olokuta bana nyonso basungaka baparent te okoza mpe na bana no baboti oyo baza na bango bakipaka yo te mais bana ya baninga tozoloba bango na balabala bango nde bazosunga biso mpo na nga mwana na yo azali mwana oyo olingi yo mama na yo azali mama oyo alingi yo tata na yo aza tata oyo alingi yo olinga tozana tata na nga te ozana mwana na nga te nalobi na bino deja bongo moninga malamu ezaka ya yesu mama bato asali likambo te namoni eloko mabe mama wana asali te ti lelo bakangaki juju mpo juju akotelaki mama boti kofinga mama baporte ye plainte le même jour wana batiki juju lelo susu bakangi juju mwana mobali wana keni jigolo oyo mwasi wana mama asosial aza na babutiki mwana mama wana bakangi ake na tribunal nayebi mutambe nakolelanga epai ya mutu te ngai nasengaka epai ya nzambe na bino leta mutamba ngai mama na yo mpo ngai so nabotaki na age ya 16 ans na oboto mutamba
soki nabotaki na age ya 16 ans nakobota yo me nazali yaya na yo nazali mpe mama na yo kaka kombi yaya azalaka mpe mama mutambe tandela biso likama mama mikonga mama Viki landela biso bano bantumba bafinga walesa bafinga batata mikolo bafinga mama mikolo babanga batu te kompesi na tata na bango basomaka mikonga nga nayebaka susu na l'an 2000 mama lopango na ngai mpa na kofutela mando ya tosomba lopango na mikondo mikonga $100 biso bomwana na camarade na ngai lili bajoko nayebaka te soki akenda wapi tato na mission lili akoluka ngai igeti lili na nga lukanga mama lopango na biso mandoi azalaki mobali akosala na cadastre $200 $100 lopango na mikondo na mikonga biso bana mike bozosomba babiju bozosomba bilamba mibali na bino bapesa bino mbongo bosomba lopango na mikonga tozosakana tozosepela tozoskipe te lelo mikondo na mikongo ekoma valeur me mikongo le bango basombaka mapango wana ezalaka $100 $200 mama wana avanda babala ye na tata wana te ye moluba mobali moluba avandi libala ya kindumba oyo babali ye boye sa mariage bana 10 papa kima bango ateke tenya lopango akenda kosala baambiance ntango amoni bana bakolo papa ye bana le mama komi kokadre bango mpo bana bakadraka bango te bakepa papa po papa baviole baboma balela bino mbongo opesanga $100 $50 nanga ale bana baye bamba ifo bima na lopango bakomi kofinga mama babi papa na bango abela na mama na lopango un déjà na loi ya l'état mwasi déjà biso même na Belgique ya cohabitant légal kovanda na mwasi obali ye te à partir déjà ya 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois eza légal déjà tata yo ayo lopango so tekaki oyo etikali ezali ya mama bana bazwaka lopango soki baparent bakufi basombaki lopango na mwasi ata ya makambo me boteli ye bana 10 ye papa asundoli mama boni ateki makala ateki pilipili na mikonga kwa bokola bana lea bana bajuivi papa aye kobima bana bake kote ya mama bazwaka mibali batiaka na bandako bama te ya te leki na bango ya vande ngaka ya suka lobi jamais ngaka na mama na nga mwana wana bavandise na bandako na bango baviola ye na mobali ya na bango ya bisatu soki ya minei bana wana baza complice na mama na bango basala mama na bango mpasi mwana aloba te balelo mwa mama avandi bayokanga mama Viki batia mama na boloko na likambo nini bokilo me nazomona sikoyo longa na yeli awa Denis Choswa aza lokola mutu moko azokritike mama Denis Choswa kana yo eza ka moko na ya mama wana te Denis soki ozalaka leta ya Congo ifalaki pa yokota boloko nga na kotela ole bakangaka yo kana yo okosela leta makamuki ba violage ya kindana eza ka moko na ya mama Viki te. Donc la famille ndenge boyoki wana mama biso tukopesa explication eloko esali penza makasi ke bato batelema eza ke bokilo ya mama oyo mama boti bana oyo komone mama Viki bokilo na ye mobali ya mwana na ye ya liboso akangisi mama oyo na parquet ndenge tolobi boye mama oyo alali na parquet po na nani mokilo na ye mobali ya mwana na ye akangisi mama tolanda lisusu wana sikoyo mwana ya mama oyo aliboso ko mwana na komona ye mama social ala bana mama na ye samba wapi yonda mai fe bacha komona mikanda lopanzi bachote pwani za futi ya mama yonda mayeli mondo bimizoba bana baboyo omoni siko place suki yonda za mayeli mikanda lopango mondo ebalukelawo na ebiso bien kopola wana akodiabolize tata ba lopango ne koteka matokotala siko place yo kuvanisa bato okopola opesa nga defina bota yoza nani ya mama ya ndumba oyo yoza nani mama ba mike bazosimba kaona nzoto nga na boti te me mbala balinga pavandisa na ndako naza bien yo mutu babala yo te omibotela bana no basenta ote boti biso 10 wana mwana mtazola bana mama na ye mwana wasinga mama na ye nzoto kuna yoza valeur batanga bango batanga pe yoza mama nani koza mama nani ni lesan yoza ne loko moko to kusala nga merci atwa kutu mtalongwela nga bilamba menazo akambo ebongo yo soko lo boyoki tatuwaba kutu alongolela nga bilamba menazo akambo tatuwaba nde papa na bango soki tatuwaba alobi oni komona katoto ngisa te comme de hotel mais on a sima pas ça te so boy
si vous avez pas dit à boire tes kilos, pas moi, on s'appelle l'autre. Comme il a balabal au fond d'un an. Au fond d'un an, on s'en va wapi. Et on t'a maillé, fait battre comme on a mis dans le pante. Battu au dépoigne. On a fouti. Fouti à maman, on t'a maillé. On a mis zoba, pas la baboyo. On a mis la maman, on a mis la maman. On t'a dans le pan. On dit balouki là-haut. Là, il est bien au pola. Au pola, wana. Ako diaboliser ta baba lo pango ne côté kama to tala siko place yo kufani saba ko diaboliser papa ko teka lo pango to tala sika mama ko vana ko pesa na defina bota yo sana e mama yo lumba wala yo sana mama ba mke bazo simba kona nzoto ngana boti kime mbala bali na pa wali sana ndaku na zabi yo mtu babala yo ti yo mi boti la bana no ba senta o tibo tiso 10 musa kindumba ba mke bazo simba kona nzoto yo sana et pourtant il y a beaucoup de gens on a plus de 30 ans à beaucoup de gens non à finir maman merci à toi pour me talonner la bilamba mais la joie kambo et bon yo ce que l'eau boyoki tatuwaba kutwa longole la bilamba mais la joie kambo tatuwaba ne papa na bango soki tatuwaba alors on est comment on a katotong ça Maman sociale, voilà mon qui vient. Aujourd'hui, ça maman. Abimate, ok, makala. Maman là, la cache pour me bailler moi là, qu'elle ici. Ndebe ba ki omba na mbito pita yoka oyoka ngamote. No yoka ngamote. Social. Eli mama botio mobali na yo akangisi. Kilo nizo rassurer que la calme vanda santa to mutombele. Ojo confiance na séance on ondeni. Pour ça plaisir la belle famille na yo. Mobali. Amu mutakala mama na yo. Mobali na yo. Arasi mama na boloko. Yaya. Ngula tuna mama na ye. Pourquoi nous nous avons l'air pour tuna ngolo. Tout ça. Social. Voilà mon qui vient. Aujourd'hui, ça ma maman. Abimate, ok, makala. Pour se pesa kani. Ndebe ba ki omba na mbito pita yoka oyoka ngamote. No yoka ngamote. Social. Eli mama botio mobali na yo akangisi. Kilo nizo rassurer que la calme vanda santa to mutombele. Ojo confiance na séance on ondeni. Pour ça plaisir. Ba faudra bozo mona maman c'est la lati vert o bo mona maman vikine maman botiye. Aboti bango 10. Amu mutakala mama na yo. Ba ko kanga maman na sikisa na nzoto. Mobali ya mono maman social. Kolo kwa alesa ka mama lo balo bate bazo boko la mibali mama lo balo bate. Ile lo mama no na kasho. Olana mobalo akangisi mama na yo lala na kasho. Oyebi biso bantu ezaka so muta memo na kasho abomio. Mama na obomiye. Eza na jour mususu kobenga ka ye mama na vina o. Eza na jour kozwa ka bénédiction en tant que mama na nzoto mama wana. Ma chère. Non. Ça me dépasse. Et lekelingai. O muto mukila ko sala te famille mon côté ko sala ya yeba ki eza famille boso te eza na ba problème eza na ba famille eza na ba problème mais ba comment na niveau la bino l'équipe très élevé mais mawa en tout cas mawa okolala pongi lelo mama no na kasho olana mobalo akangisi mama na yo lala na kasho oyebi biso bantu ezaka so moto amemo na kasho abomio mama na obomiye eza na jour mosusu okobengaka ye mama na vina o eza na jour okozwaka bénédiction en tant que mama na nzoto mama wana ma chère non ça me dépasse elekelingai o muto mukila ko sala te famille mon côté ko sala ya yeba ki eza famille boso te eza na ba problème eza na ba famille eza na ba problème mais ba comment na niveau la bino l'équipe très élevé mais mawa en tout cas mawa
mawa okolala pongi lelo mama no na kasho olana mobalo akangisi makambo te shela tumba yaka shela tumba moi c'est zengi bino nyonso misatu yo Rebeka na Potifian bizengi omwani bino mama na bino alala na parki bakanga eboy yo Potifian bakangaki yo tosala ba video ka mama na bino bosangana na ba voisin o finga mama mona ba oto shele tumosalaki na papa na wakangisi mama na yo lelo kaninda bimia kangisi papa na yo mama na yo na parki shele okufuta biso baluba tibinyo oyo ebima ata osali association na papa na yo oboye mama na yo yo shele tumona mabele na ye nango oyo yo omele libele ya Viki te soki yo melaki libele ya Viki elali ekwei mpona yo shele ntumba yo kofuta ma Viki makanga eboye na cycliste shele ntumba yo okeye na boutique na ovandi ozomela ma ozosala ba publicité shele ntumba wana nde mwana oyo mobali nakangisi mama na mama social shele tibinde koya ata 1000 fatibinde okanga ye mama tibindi baluba toboyi kaninga bimina parke akangisi mama na yo shele ntumba osangana papa na yo na mibale na bino shele bokufuta po Viki bokufuta shele bino bokufuta bokangisi ma Viki yo shele ozofinga mama na yo na brazache aza ndumba lelo ozwi courage mobali na yo solo bana ofunda mama na bino ata mama na bino aza kizengi aza ndumba ifale bokangisa ye shele yo shela okofuta tibindi wana ekoya bifwa tibindi ezonga epa na biso baloba tokangisa bapara na bito te ata para sa ndenge na okokangisa ete lokola bino bovandi kimia bino misatu bovandi kimia bolobi bakanga ya yoka bino bokoyoka monda etali bino na bino mondo mona makambo nyonso bosali baaudio nyonso ezobima etali bino lokola Viki lusama soki aza mama na bino te bokangisa ye soki aza mama na bino shele okofuta tibindi ilifa na ye na mabele sans soutien na ye na mabele sans soutien yo shele ntumba Viki avant de siga mabe wana parce que asali nini bolingi babrazache balo bazobimisa na lupango shele ntumba kofuta nini fo kofuta parce que osakani biso maloba toboyi okofuta nini fo bandeko na mona makambo te shela tumba yaka shela ntumba moi c'est zengi bakotisi ba mama na nini ma TikTok bandeko famille oyo ndenge bomoni ye likambo mama oyo azokufela na bana na ye parce que bana oyo bakoli na pasi makasi na mikonga bana oyo bakoli na pasi makasi mama oyo aboti bango de jeune âge aboti bana 10 papa soko ayekaka apesi mokumba akei apesi mokumba bika baluba na dictature nde bazalaka mobali ya moluba oyo ya dictature ya makambo mabe wana abotisi mwasi bana 10 atikali mpe kobala mwasi na ye te ndenge abotisi bana na ye 10 wana abalaki mpe ye te mama wana avandi aboti bana 10 bana bakoli bana babandi kodébrouiller babandi kozwa kamwa vie o bana babandi kozwa bakoti na mo ba commerce babandi mwa koteka bakomi na mwa succès babandi koteka mwa succès bandi kosala nini ebandi komonana na mwa mbongo ya lipa bakomi kosokipe na mama ndako babandi kovanda ezali ndako o papa na bango lopango papa na bango asombaka mais lokola papa asombaka lopango atongaka pete ye mwana bozoka balo bashela tumba na mwana na liboso ndatonga mwa ndaku na kati ya lopango esika mama avandaka mais mwana oyo ya mwasi oyo kozwa bandi komwana kamwa mbongo tumbongo wabandi komonana nango abali mobali mama alobi te mwana ngai mobali nde abalaka mwasi ndenge nini yo kende kobala mobali pe mobali oso bali aza deja na bana basi bakoli yo na noboti te likambo nini yo kende kobala mobali oyebi te ke soko bali mobali alinga mbonga mwasi akoya kolia yo mbongo na yo akoya kotika yo maboko pamba mama aloba te bana na ye nyonso tu wana misatu bango nyonso tu babali mibali
Maman le bi ebonga ta ke mwana mwana mwasi na ko koti libala ke pa mobali. Me bala nanga bazana bandako, mi bali nde ba kokota mabala, mama loba aloba te, mama loba aloba te. Bino mo boyebi ke bana balinga ka mutu apesa bango libertinage. Lokola bayoka na papa, papa akima kenda, so ba ke kotala papa ba pesa moi $30, moi $20, bazo libertinage, basala o motema na bango elingi. Mais maman tant que mwasi, ayebi ke bana mi balo ba yokolia ka tumo tumbongo bana na ngai oyo. Bana o basangani bafingi mama na bango bana o basangani shela tumba bozoka na mama social mobali na yake ko funda mama na bango na parquet nde tozolo baboy bakangi mama bango na cycliste mabele libanda mama na bango alali wapi alali na parquet ya bomoni mama muluba o atelemi azo silika bibiso chibindi ezokanga o shela tumba shela nano sopi makilete nano boti te tala ba mama ndenge bazani ni kolakelo mabe balobi soki kaka yo melaki mabele ya mama wana te oza bolamu bazola kelo yo mabe bandeko o penza babaki babota kamona babota motema te to moni yango penza na libota oyo bana bozo finga mama balobi tozo diaboliser papa teka lopango tika na maboko pamba lopango mikonga ateka otika na maboko pamba bana musu bazwaka bazel soko yabika osomela mwa mama moko pa fufu asomele mwa lipute nzulu kable akomi kosakana na mama basakana kana mama et puis pour ni bato bazakana mbongo te tout moi mbongo amike beaucoup mi ko manquer bato ba respect bozo manquer mama na bino respect bozo finga mama na bino pona mbongo amike et bongo bato baloko ba maître Gims o bazo tamusa na ba papa na ba jet privé ba koloba nini botala bango ndenge bazaba na moko très poli botala bango ndenge bazana bolingo baza très poli bazana bolingo ba tamusa ba parents na bona ba jet privé bazo lokola bino te tout moi mbongo amike mbongo amike ya ba commerce côté comme ba $6 $8 $10 bomoni ke bokomi na obo mwizi bo mikui e bongo ba oba na mbongo bato baboti ba joueur bakoloba nini bato baboti ba joueur basoki paka na bango bakoloba ni mwa mbongo amike oyo omoni bana ndenge baboyi ye kasi yo so boti ya yo ya mama tunaki abiyo zo saka nango zo finga est-ce que so boti oso memize mo ebinenge vana ka 9 mois na kati ya libumo bwa kisoi okena maternité opanzi makolo neni mwana shela ozulika makambo na muto aboti yo muto achio na se ya moi muto amemio 9 mois bana nande bomoni na bantu basangani bango tu bana basi sauf kaka moko ya moke muto azokotela mama atabino moko bandeko nanga atabino moko boye ko finga mama afingi mama ntumba afingi nzoto mama poto obiso basi to ranango ka okakate esika o bango babima afingi tina nzoto mama na ye afingi na nzoto mama quel que soit les problèmes atako to yo se pena kama mama te tango zo mitala boy olamuki na tongo ozi mutu ko bimi olali na mbali na mbeto sala mo mais pour sala mutu zana mutu moko oyo a sacrifié ki 9 mois na ye ya ko boka soyi pour achao na mokili elle t'a donné la vie et ça tout moi sacrifié qui 9 mois na ye pour yo ona na sa moi pour yo koma na mokili oyo nzambe atala kama kamonyoso Bible lobi honore ton père et ta mère c'est ainsi que tu vivras longtemps et bah que il faut respecter vos aînés moto azam ko faut respecter bongo mama o aboti yo OK ndoko finga mama sambusa mama boy na bisibino makambo sali 1 mois na TikTok kuna kaka yang esali 1 mois makambo oyo na ebisibino 1 mois kaka famille oyo kaka bango baluba ya boy na mona nanu tenza memo kile changer na mona ndenge kama mama atelemi ya bichibindi bana ndenge kaka mama atelemi ya bichibindi oyo kangi bino bana boko fuka mana bantaba bana boyebi ekolo yote ba okena ba opanganga te chaque temps ko beta no kama kaka mama kaka soko bimana sama kolo yote kane mama lo soki kama bela mama viki yo melaki yango te kweya kaka so bimaki na sama kolo na ete bana bosaka na maloba mikolo te bandeko munno kwa mukole lumbaka solo kaselo baka makama mala bosaka na maloba mikolo te shela oazolo baza mama bochi te metala nenga zola kelo mabele zoyoka Bible le Bible ba mabe pona mbe bakuto na mabe te mais ceux qui bakuto na mabe malédiction ça cause n'a pas d'effet mais malédiction avec cause ça na effet yo za na malédiction ça na effet maman na bino batike na cycliste mabe le polele ba memi maman na bino alali na kasho siko na kasho wana tango za ko belela bilima mikishi
Maman zobelela miki shalabi mwano yo ngala mema 9 mois na libumu. Lelo na lali na mbetu na ngai te. Na lali apo na mwa bakoko bosoki miki bosoki pe na mwono mama bakosoki pe na yo. Kolokeza nga muteke ndako nganga te maloba. Balobi la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Maloba. Ba mame bele ba telemi bazo sika po alikambo balobi yo mwana quel que soit le problème ozana droite. Ya kotika mobali na complicité na mobali na yo bokangisa mama na bino mama abocho akela na kasho ka pona moi loso pesa ya $25. Kaka pona moi semoule o lesa ka mama kaka mona pona soso etonda formal o lesa ka mama ndo saka na mama. Mbongo, ozala mbongo, mama ozala mbongo te. Wana mbongo akolia lipa. Ozala mbongo te mama. Lelo te, lobi te toza kaka okozonga pe na internet na mabolongo oza kongolo babande konanga. En tout cas, na tiki bino po o ezali kambu ya kokama somo. Mama na yo. Mobali. Azo mama na kenoche mama na ona boloko yo ndimi. Non, bo yo kani bino mibale. Po mobali asala bongo bike yo kende liboso kana tso muto kangisi ye. Oche mobile na liboso meza ba jeune abino mibale shela ntomba mikishi shela mikishi ekotelemela yo toza kaka okozonga kana internet na mabolongo nano boki so ite shela nano mimi mwana te plus de 30 ans mwana nano mimi te ozoka ba problème aboy famille ya mama lusamba ba moni oyo yo sali mwana okosamba na mikishi bande kwa na tikibino shela okosamba na mikishi. Ofini mama ndumba, mama zoba, ngai kotuna na boti te, me babali ngai. Mobali wa bali oyo, sazaki na mwasi mususu, baboti ti, bana siba kumi kutuna ba 20 ans. Mobali wa bali yo, siya tika ki mwasi wana. Ayeko bala yo. Hehe, oyo bali aza divorcé. Obali chaste tete mobali divorcé. Oye biti na akabona kina mwasi ba kina liboso. Po ako mana yo shela kotuta tolote. Surtout na mobali kina mwasi mususu, baboti bana. Yo zana maboko pamba. Ozana na fruit d'amour te, hein? Fruit d'amour ozana ngona nute mais tala makambo minene oyo luki moi makambo oyo luki ba mama ba telemi mwana mwasi mo benga kutu na Chine alobi yo soko nyatima kolono na alobi Maria Ntumba soko nyatima kolono na Chine makambo bakosala yo balobi luka kote musaka sa commerce luka kote musume soko nyatina Chine Maria balobi soko nyatina Chine makambo bakosala chinois azra na justice ta kote la mutu mundu te ata bo bomani bozo bunda bo chinois ki pakate Maria balobi soko za mwasi Zoa biye kene na Chine komona. En tout cas ba mama na tiki bino shela tumba mikishi chibaou chibindi. Ekangi bino. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.